eli kolobake mokonza mboka alinga bandane musala siko donc ça veut dire des mandats na ye o alinga ko sala asala ki yango na ngite po na ko bundela mboka asali na posa kimie kota na mboka na biso et puis mutu moko te abundela Congo ndenge président Tshisekedi abundeli Congo alors pour biso pe to pe c'est prix Nobel na biso tant que ba congolais et tant que ba na mboka tant que ba patriote donc bo continuer et bandi siko to longoli nyoso ba guerre on leki et ko ina mai qui bo continuer et bandi po abongisa mboka 10 ans na ye bandi siko yo 5 ans mandat renouvelable mo mboka bandi de siko yo on a biso tant que ba na mboka tant que peuple tant au monde a déjà évidemment néwana et tout ça déjà na sengo ezo ton sabiso na sengo mais signantire yango isalemi ndenge tozolo bana boye Goma ezali toujours sous occupation ba Rwandais Bukavu na banzinga nzinga mususu ndeko patika na biso loko moko omoni makambo ezo sema na kati ya Goma to na Bukavu ezo affecté Congo mobimba ezaka ate bango moko la Joseph Kabila photo lapidé soit photo ça na cage moko prison moko touché quelque part photo kangai ayo mitika déjà donc nazana au kangama bongo nanga bango nyoso nanga kutu to compter de pona ye aza papier tozo la biso Kabila nde il faut tozo ye tango yango ezali donc il faut na biso ba jeune en tout cas ngonga yango toleli mingi vraiment tolelaki mingi moi si nyoso tout oyo azana zemi alekaka na terre souffrance mais joua ko bota mwana ana esengone ezali donc Congo ezaki na zemi ya pasi o ezaki souffrance tozo mona par-ci par là mais lelo Congo auti ko bota mwana makambo bandi siko a zéro mwana sika bota mi Congo bota batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino boye malamu na mayangani na Politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga ndenge bomoni tovandi na ba congolais diaspora congolaise Afrique du Sud précisément na Cape Town Mada City mbote papa mayangani na moni bovandi awa esengo ezali ya nini to banda na yo bon esengo za ya victoire auto ya victoire auto célébrer na minute oyo victoire oyo mokonza mboka Félix Tshisekedi apesi biso yango to célébrer na minute esengo yango wana lelo le 28 juin 2025 esengeli na bino banso boye ba ete na mokolo alobi le 27 juin 2025 ezalaki bongo signature ya accord ya paix entre Rwanda na République démocratique du Congo nini ezali maloba na yo bandeko wana tolandi makambo nyonso elekai kuna na baaccord oyo bilo nyonso esalamaki na États-Unis na Washington kuna tolandi yango eleki normal place nyonso sous-occupé na ba rebelle ekauka nango esi la bloko nyonso esi la basigné baaccord mpe ekoti mais ekoti totalement te toyebi bloko wana nyonso ekende bato mike baotikala kaka baosala désordre mais bakokwea na bango pepe nde ekota totalement mais mwana mboka baaccord ezali accord ya liboso te signame na kati ya République démocratique du Congo tomoni baaccord mingi mais problème ya baaccord ezalaka ke basigné baaccord mais application ezalaka mobulu est-ce que olingi koexpliquer bacongolais que signature ya paix oyo entre Rwanda na RDC na présence ya États-Unis d'Amérique bitumba esili na Congo je suis sûr il y a tout esili 100% esili esili parce que baaccord esinemi belé union swana ezaki ba aventure pona Congo abunda ye morote Congo tout le monde ando bundisa biso na bato to no croire te mais bando bundisa biso ba pays plusieurs pays bundisa biso donc tozaki biso moko délaissé donc nzamba sali miracle na ye atindi Donald Trump car bato babundisa bango ba mikonzi na bango ba changer quand ba komi pour biso donc il y a tout ba beti c'était donc makambo et continuer sous donc pesa ya biso donc batata ba mama bandeko wa bolingo ndenge mwana mboka uti ko expliquer pe ezali ya biso ba oyo bazala ko soutenir Rwanda pour a déstabiliser République démocratique du Congo ezali ba américain bon ozolo bake bakomi na biso est-ce que ndoki oyo aleli obana
lobby abaluka ebiso ke non na leki bana na yo bien sûr mais na bongwani na komi musantu. Est-ce que vous avez confiance na ye? Est-ce que ba américain ba ko assurer pe na kati ya Congo ya solo mona mboka? Oui, na sir ba assurer pe ba ko assurer pe oui ndoki ko changer pe les camps soki nzamba tie maboko afungoli motema na ya ko changer pe camp yango ne salami bandoki bandoli ya biso lobby nzambe ye moko agir akitika likola ndoki wana ndoki abongoli mutema komi mutamawa ndoki abongoli mutema komi mutamawa bite na les mingi en tout cas ekoki donc karma nde tolobaraka makambo esili nazozongela yo tika tokende epa mwana mboka simbana no micro bo comprendre toza en direct toza na micro ebele te mbote mwana mboka tala bango kuna mingi ndeko Patrick en tout cas mbote na yo sengo mingi lelo sengo za makasi vraiment esengo ezali ya nini pamba te tomoni lobby signature esalemi entre RDC na Rwanda na États-Unis d'Amérique esengo na yo ezali ya nini sengo za makasi papa parce que tobotami na mboka ya Congo mboka oyo basibaterne na biso balakisi biso nzela me na kokola na kati ya mboka wana tokutani na kokoso ebele tosouffrir mingi na mboka wana tokomaki mal vie partout esika tozokende parce que banana na Zaïrois azalaki nanu sujet ya mokiri partout tokomi na temps ya Kabila le père même tina ne toyokoma na lelo malgré ata Félix akomi président na kati ya mboka mais ozala bakwa miso ozomona oza respecté te pourquoi parce que oza na identité congolaise mais signature oyo tobetama lobby oyo esali ke emarke mokili mobimba et na kati ya signature wana to signer avec ba partenaires au bazala bango au bazalaka to signer avec les partenaires au bazali tout droit au but au bazaka juste na makambo ebele. Oui, moutona mokili okoye kopesa etam sous confiance de 100%. Mais quand même to kutani na ba partenaire oyo baza vraiment na sérieuxité. Alors et pesi biso pe posa na po to na président oza sérieux. Yangwana akutani pe na ba partenaire obaza sérieux. Yangwana biso atake bana mboka atake peuple tant zo mona déjà événement ngwana et ton sabiso déjà na sengo. Ezoton sabiso na sengo mais signature yango esalemi ndenge tozolo bana boye Goma ezali toujours sous occupation ba Rwandais Bukavu na banzinga nzinga mususu. Est-ce que sengo ozanango? Eza même sengo Congolais azana Goma azanango azana Bukavu azanango. Nini okoyebisa bango po bazala pe na sengo neti yo? Ndeko Patrick tika na episode komoko omoni makambo ezosalema na kati ya Goma to na Bukavu ezo affecté Congo mobimba ezaka ate bango moko parce que ata mosapi ou bien loboko soki ezwi pota ezalaka loboko mobimba tezo kapasi mwasi nyonso to oyo aza na zemi alekaka na te en souffrance mais jour akobota mwana wana esengo na ezali donc Congo ezalaki na zemi ya pasi oyo ezalaki souffrance tozomona par-ci par-là mais lelo Congo auti kobota mwana makambo bandi siko azero mwana sika botami Congo botami lelo alors esengo na biso yango wana mais siko koloba nini na ba tata ya molimo bato ya senko tozomona bazolo ba esengeli tokeni na dialogue wana balobi esengeli nanga na Kabila pe bazala wana nini eza makanisi na yo pe nini koloba na bango basango bato ya senko na ICC ça jonga na ko adresser na bato o nyoso tetali balata ka zambala bato ya senko bato nyoso to wana tozasi na temps distraction te bato bozali kosala bango ba blague na ndenge kala eza sous congolais lelo te congolais azalaki ta mususu aza affecté na musique ou aza affecté na ba bassesse eza congolais lelo te mais congolais nyonso tout lelo afungoli misu na ye alors tolingaka jamais soki génération na biso ezalaki sacrifié na basibatere na biso mais bana biso tozobota tolingi topesa bango de meilleur alors toza na tante na moto oyo tobengi soki Kabila soki nanga toza na ta na bango te biso za na posa nde toluka tokende liboso na mutu oyo aza na mentalité oyo biso toza nango donc makambo catholique azoloba wana akosapendre kaka na ye toza na signature monte na bango toza balingaki guerre batisaki rébellion oui je n'ai jamais vu dans un pays comme na mokili mobimba un président un ex-président akoma rebelle mais naye komona yango na Congo alors toza na ntina na bango te qui dit que na signature bolinga basala na ke makambo bolinga eza sérieux mais si quoi question pardon ko kato maloba question ezali oyo ozana esengo tozana esengo lokola ba congolais po signature esalemi mais na minutes oyo ba rebelle ya M23 na Rwanda na Kabila ancien président sénateur en vie bazali na ba territoire ya Goma Bukavu na nzinga ba kolongwa ndenge nini est-ce que ba américain ba kotinda ba soda na bango ba ya ko bundela biso Congo
est-ce que soki Rwanda boyi kotosa signature yango tokosala nini? Papa, on doit s'attendre à des surprises. Hein? Vous comprenez? Tala bango. On doit s'attendre à des surprises. Au moni bateau bazana nous bazo occupé dans ba poste wana. Message de Pesamaki hors de Pesamina, Maison Blanche et pas Trump. Que non, il faut pas déguerpiller, il faut pas longwa. Ba on est ba s'apprendre ba moko. Parce que lobby avant signature Salema, ba magouille mo bo Salema qui doka ba nous ba préparer loko. Mais esimba quitter. Na web ça na batu nyonso tout, même ata oh ulingo bato nyonso tout ba ça ba trouble quoi. Ba be na mato ina bango. Il est temps. Bato baza ba congolais o ba kota ina ngambo ya mabe. Il est temps pour Nabino, bo se rendre beaucoup tata prison. Que bo s'entêter pour beaucoup fallu à Sony. Wana ozolo bana bari magie na bato a PPRDO balobaki ke tokei e bango ba prometaki ke ba fêter le 30 juin oyo na kati ya Kinshasa ba bengana Tshisekedi na pouvoir na ye. Sikoyo ozo bisa bango ba kota prison. Est-ce que ba ko sepela na yo? Est-ce que nino repesa conseil na ba congolais baza na tendance à ko trahir pays na bango ko boma ko kitisa makila pona ko accéder na pouvoir ndenge tomoni yango na kati ya classe politique na biso. Ndeko Patrick tika na bisolo ko moko mwana nyoso to o asaka gaf na kati ndako tata na ye. So quand moi na solo, il faut une punition. Au bas au pour na kolisa. Et là on a réussi à ngwana. Merci mingi mwana mboka. Toujours na ndenge ya esengo ba congolais na kati Afrique du Sud, précisément na Cape Town, Mada City, mboka mibali. Et bazana esengo pona deal oyo uti ko salema entre République démocratique du Congo na Rwanda. Mpamba te esengeli na bino boye ba ete ba congolais ba kufi mingi pendant 30 ans, ba violer ba mama, bana na biso, basi na biso, bana na biso abasi, ba papa kutu kolobate. Mokili mobimba ebetaki sambla. Amérique azalaki complice na Rwanda. Mais l'homme Amérique a changé à comme na biso. Mwana mboka na zongeli ombango. Sikoyo Kabila tokosala na ndenge nini? Est-ce que akolongwa ndenge nini? Puisque toza incapable ya kobundisa bango na manduki. Est-ce que Kabila kotosa ma salimi na États-Unis d'Amérique et ce qui a tosi te bokosala nini? Bon, Kabila premièrement, Kabila amuta mandoki. Kabila zamuta mandoki, aki na mandoki, mais biso to bundi na diplomatie. Donc ndazawana dans liwan des obendai. Malgré mbongo nyonso biloko ba bien nyonso zui na Congo. Azaya mutu fa kende. Akende na yati kapso tranquille mais amizongeli moko. Ayi ali susu ayo sani donc liwan des obendai. Donc ndazawana akufa liwa mutu wana photo lapide. Bolimbisanga en tout cas photo lapide Kabila Joseph Kabila photo lapide soit photo salé na cage moko prison moko touché quelque part ndek mutu mona tana na teva loba pour na visite ba pesa ba mongo to mona kae donc mutu ana photo qui pied quelque part to mona yi donc photo kangai ayo mitika déjà donc ndazana aokangama bongo nanga bango nyonso wana nanga kutu to compter de pona ye aza papier tozo la biso Kabila nde il faut tozo ye. Merci mwana mboka to tourner côté pa mwana mboka emedo mais mwana mboka na mono beti noir elingi koloba nini to mono zana esengo za nini te la beti noir boy pona kolaksa mboka ke to utina matanga oyo leki na mboka na biso na Goma na est pays et en tout cas zaki bina mawa mingi mais na ebike chaque chose est en attendant tant du tumbeleki sur autant au peut être touradi na mapona matanga dos lobby to la tapembe pour ese mwe bandi na mitema. Vraiment bon comprendre signification ya noir oh mwana mboka lati mais mwana mboka tomoni États-Unis d'Amérique na République démocratique du Congo na Rwanda ba uti ko sala ko signer accord ya paix balobi bitumba esili entre Rwanda na Congo nini eza makanisi nayo sir dilwana. Bon omoni dil oyo ezali dil oyo ba congolais bazela yango biso nyonso tozela yango pendant 40 ans bitumba oyo umeli après Mobutu nenga lobaka phrase moko lobaka que après moi sera da délige peut tout monde qui délige tene yaki omoni bitumba oyo bandi banda 1994 ti lelo tozala kana bitumba wana alors tant que monaki ke tozwi mokonzi ya sika son excellence Félix Antoine Tshilombo en tout cas quelque part tozali na mawa kotala ndenge makambo na ndenge kokendela alobaki phrase moko phrase wana etikala biso ti lelo
je vais déboulonner le système Kabila. Et puis bitumba oyo aussi la ndenge bitumba si la raté. En tout cas, batu nyonso biso nyonso mingi bazaki contre maloba wana pour bakanisa ki epi fo bundaka na minduki abandaka ko bomba Congolais ne ba ko bande ko kufa. Mais par contre a contredire biso nyonso lelo Congolais nyonso zone sengo ya deal wana deal ya paix entre Congo RDC na Rwanda. Tu vandi na business sengo na mitema pour na ndenge makambo ekendeli. En tout cas, félicitations pour na mokonza mboka na ndenge bitumba o esileli. Nino koloba na ye, liloba nini message na yo epa na ye elongo na madame ministre des Affaires étrangères Thérèse Wagner Kayikwamba. En tout cas, on a koloba pour la bango ezali kaka ke bazana ya Nzambe. Omoni soko tali makambo ndenge banda titoko malelo ba tentation ba tenter ya belé ba luki ba bomaye na ba ndenge nyonso ba kokite pour la nini pour ça qui protéger na Nzambe. Na kolobaka na ba Congolais na boso fana loba na mokonzi mboka pour ça mokonzi na biso le respect pour la ba Congolais nyonso mukilinde ya Congo bandi sikoyo Elingi koloba nini? Koloba que toza l'an 0 nde bandi sikoyo donc ezali avant la guerre et après la guerre. Soko après la guerre ne mokonzi mboka ne abandi mosala faut ba Congolais ba telema pour la makambo. Congolais faut telema biso tout au telema étranger na ba diaspora tina kati mboka photo telema mokonzi mboka nda bandi mosala donc mandat na ya liboso ko banda ngole ndeto bandi sikonde mandat mokonzi mboka bandi oyo lekeka na sima wana eza Pierre Taillé etika na sima l'an 0 makambo bandi nde siko ozali ko pesa ngai mutu pasi elongo na ba ya opposition bazotala yo balobi mais mwana mboka lingi koloba nini manyola malamu mwana mboka olingi koloba nini pamba te selon ba ya opposition mandat Tshisekedi ezosila na 2028 mais maye uti koloba ngape na comprendre te manyola nini olingi koloba par là na ko manyola boye soki na lobi l'an 0 bandi sikoyo elingi koloba ke mokonza mboka alinga bandane musala sikoyo donc ça veut dire des mandats na ye o alinga kosala asala ki yango nanu te po rene ko bundela mboka asaki na posa kimie kota na mboka na biso et puis soko tali bien ba konjo ba leka na Congo na biso mutu moko te abundela Congo nenge président Tshisekedi abundeli Congo alors po biso pe to pesa prix Nobel na biso tanke ba Congolais et tanke ba na mboka tanke ba patriote gouvernement ya Congo ya Félix Tshilombo e bandi nde siko donc bokonzi na ye e bandi siko to longoli nyonso ba guerre on eleki e koyi na mai ki bokonzi nde e bandi po abongisa mboka 10 ans na ye e bandi siko yo 5 ans mandat renouvelable mo mboka e bandi nde siko na banzi bo comprendre ndenge mwana mboka uti ko expliquer bino ba propos teni ezali ko engager bele ba invité e biso to zawana pona ko tuna mituna mais okoloba boni na ba papa batata molimo ba senko bango balobi fo dialogue Salem pe bita dialogue na bango il paraît sengeli kolongola Tshisekedi et na balobi sengeli Kabila zala na dialogue nanga zala na dialogue et nini za maloba na yo nini okoloba na bango batata molimo OK zali SSC na senko soto landi bien to bana ko tuna mituna na bato wana o babundisi Congo tango mokonza mboka lobaki M23 c'est Kabila biso nyonso na mboka mingi to ignorer makambo wana tuma ngwa mokonza mboka zolo makambo mais faut comprendre que azali un homme bien informé par mbamba nyonso mokili na kasa Congo oyo mona tango le makambo wana asa zo bataki le kana TV lo bango devant la presse que M23 SSC c'est Kabila tango le bango na presse ka saki des informations concrètes pour le makambo wana alors pour la bande de 5 so de l'autre non nanga mutuna moko nanga yo simbaki minduki pona nini après son réponse na epena ke bo yo o simbaki minduki pona nini nanga je va desu carré minier ozana réponse à kolobati donc ça dit que yo ozui kanda makasi poka bazui carré minier na mama ozui kanda ko bomba Congolais na Goma sopi makila bomi plus de 700 000 Congolais ba kufi po yo ka ozui kanda bazui carré minier na yo dans le sens bon Kabila yo za président en honneur ozali président mokonza mboka ozali sénateur à vie na kati ya Congo diriger Congo pendant 18 ans tout s'attendait na Kabila aya na sima ya Félix Tshisekedi Tshilombo apesa ba idée na ye to aussi sa bitumba ya Goma ndenge nini nenga mokonza mboka lobaki que c'est lui M23 c'est lui
AFC tout le monde qui comme normal siko bino bande kwa 5 na SCC botelemi po bolo bake batu ya nengo na bakota na dialogue o mo ali ko bengisa o azali ko salisa vedi boza ba kongola solo na ndimite boza ba kongola solo alors botika na bino na po eloko wana ko sala malisuté na Congo ya lelo zali Congo ya lobby l'équité ozali Congo ba kongola mito ko mi ko sala ba comprendre que mboka na bango fe bongane ba mboka se bongana so de fois en Afrique ici derrière lelo to na facilité ya okende musala fallait pe congolais na kati mboka na Congo aza na facilité wana ake musala akoso mama camion akoso ndako kwa crédit faisons na Congo tout ça ba congolais to na to kola. Merci mingi mwana mboka tozozongela yo toza toujours awa en direct bo comprendre tozali na ambiance ya signature ya deal ya États-Unis d'Amérique elongo na Congo na Rwanda ensemble kuna na Washington na zongeli lisusu mwana mboka awa mwana mboka tango zolo ba talaka bango mingi bango ba comprendre bien mais tomona ki mwana mboka Martin Fayulu Madidi wazali leader ya opposition akenda kokutana na ndeko na ye tata mokonzi ya ikolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et selon ba mirmir na ba caméra na biso gouvernement isika izobima il paraît mwana mboka Martin Madidi Fayulu premier ministre nini amakanisi na na gouvernement Tshisekedi. Bon, pour Nangai, bakutanaki basololi oui, mais pour la vie Nangai donc na en tout cas na d'accord que Aza la première ministre du Congo pour la moutana caméléon. Na ndenge nini? Aza caméléon position ya moutana yebanati. En tout cas moni na expliquer le mot comme moni ti lelo Félix a président de la République du Congo, ils a destin en Zambie. Itanga mai bongo. Et tant que bon, biso tout soutenir Fayulu. Les lots se Fayulu ont un pouvoir wana dans les lots. Tous a beau été, tous 8 victoires, tous 8 les lotés. Tous 8 victoires au les lots. Pour na nini, Azana Sima, il y a des Français qui te belé donc Aza Syrie était messieurs à cause à jamais premier ministre à Congo. Donc Asa a été un gouvernement haut. Mais Batumisu Balobi yende leader à opposition à minutes oyo. Ah rien, ils ont été opposition ils ont été dans Congo, opposition ils ont été zéro. Opposition dans Congo ils ont été. Merci mingi mwana mboka nazongisi même ke mutuna epa mwana mboka kotoyo tomoni mwana mboka Martin Fayulu Madidi akenda kokuta na bongo na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo basololaki selon ba source na biso balobi gouvernement sikezo bima mwana mboka Martin Fayulu Madidi oazali président SID pe leader à opposition akoza la premier ministre na gouvernement ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nineza makanisi na yo sepeli nango bio sepeli nango te. En tout cas, merci papa. C'est Patrick. Pour la moutouno tuningai pour na opposant na biso Martin Fayulu. Nakobana ko loba boy. Eloko liboso zali ke mukolo oyo Martin Fayulu asengaki po bakutana na mokonza mboka. Et ça y batembelete. Na yebi ke zali moins de 2 heures du temps mokonza répondaki que aza prêt ya okutana ye. Et ça veut déjà signe de patriotisme. Il a dit que Mokonza Mboka est patriote, il a posé à Koyoka Batunyoso. Mais pas si ça arrive sur la mitema pour la nini. Après, quand on a Mokonza Mboka, tant que Martin Fayulu bimi banda, a zongi sika makamwana que Mokonza Mboka fa vanda, baso na basango ya 5 pour ayoka bango mamini bakoloba. To sepela ki na ngote. Biso ba Congolais to sepela ki na ngote. Alors tout le gouvernement oyo olobi ekobima que hier aux premier ministre Martin Fayulu premier ministre bon le quoi les a soupçon o pena yo salamité tu es comprendre que Mokonza Mboka asa ero asa maele makasi na ebi kaza asa mutamayele na ndenge nini voilà qui c'est déjà que kozwa bitumba oko sisa on le lenga silisi yango pendant 36 ans modèle sileli et puis azokutana bato zo atala bato 5 kutana na bango ayambaki bato 5 nyonso wana ayambaki bango mais apesa ki bango pe devoir abi ke bon loka bi boza bozola ndela makambu ye bazu bato na ya tina kata kribo ya bato wana bi ke bon na makambu na bango pozaka bino ka ba catholique bozaka ba église na Congo te église zebele ba musulman bazali ba protestant bazali ko komeza la ba catholique apamba azoki pe ye batu atina na initiative wana ili ko lobaki azama ile
Alors pour Mambatali qui premier ministre wana ba dire Martin Fayulu na dit que mokonza mboka akozwa ba décision moko oyo ozala pour la bolamu ya mboka. Alors pour la wana na ba mingi te na dit que mokonza mboka otala biso so na makambo oyo na dit que akozwa ba décision ya malamu pour la bolamu ya mboka pour azuka bolamu ya mboka Congo. Mais tozomona na communication ya baya SID o eza parti ya Martin Fayulu na kati ya communication na bango tango bakoleka na bitando ike na kati ya mboka bazoko ba toujours na koloba kenon esengeli nanga Kabila baya na dialogue pona bango sans Kabila sans nanga stabilité tika la kokota te. Mais tomoni kote Fayulu akutani na Tshisekedi pona 5 mbutu ezali bamisu bazolo ba ke opposition bazali ko jouer jeu ya double ya Tindika Chakal ezali bongo ou bien ezali bongo te selon yo? Selon ngai ezali boye mokonza mboka azali na posa ya kokuta na batu nyonso po apesa ki batu na sous chance soki to na libia mokonza mboka avant Kabila a rejoindre M23 na Goma mokonza mboka apesa ki motono sous chance ya koya kopesa vie na ye tanga salisa consultation na ye biso to satanda ki pe que Kabila akolongo sika zaki na classe na Afrique du Sud akozonga sima mokonza mboka po aya pe na consultation po apesa pe aye avis ne doko sapoto kende liboso. Mais par surprise to comprendre que Kabila ayeli na azongi na Congo mais na est akeko assume responsabilité na ya mokonzi ya M23. Alors soki tozongi sima ka mwana nyonso na mutu ya Kabila, cela veut dire que bato nyonso o bakufi na Goma, Bukavu, Bunagana ezali bato oyo makila na bango ezali na mutu ya Kabila. Bakanisa ki ke ndenge sala makala banda kala ke okei obomi oyeto vandi to sali mamo gouvernement S4 nzoka na turoyo eza le contraire des années wana te. Alors pona koloba bolamu pona koloba malamu ya mboka na biso tokoko linga jamais un meurtrier mutu oyo abomi biso ba congolais aya lisuto fa na esa mesa moko pour a diriger ata na institution moko ya mboka eza likambo oyo biso ba congolais tokoko linga ngo lisusu te. Donc oboyi nanga Kabila et les autres à Boupia mais mus place na bango eza wapi boko sala na bango nini? Ça dit quoi? Nanga likambo ya pasi mingi eza na nanga et osa biso pasi kotala makambo ya salaki na seni makambo akeko ma rebelle surtout tout nie ba raison ana ba raison mo concrète ko pesa biso te o comme ça guerre rebelle. Alors ezalaka ndenge nini soki osali mabe tomona konsa mutamba awa tozotana un exemple konsa mutamba asali mabe il sait qu'il faut démissionner à ce comité de démission a démissionné mais c'est qu'il faut qu'on répondre à la cour constitutionnelle à qui qu'on répondre à ce que samba sikolo le lenga mo pena bango ba acte o ba poser pour la mboka za ba acte mo ya kitoko te. Alors il faut baya ko répondre à la justice congolaise pourquoi basala ki makambo wana et puis to koyoka bango ba pesa ba raison na bango biso to ko pesa ba preuve auto zali na yango ko je na za si certain que mboka Congo mokonza mboka cour na biso ya constitutionnel bazana ba preuve o ba kolaksa pour bango que eux kolaksa ke bato na bazana faut bazala condamner il faut bazala prison na bango pour ba so ba libali to libisa bango faut ba ke non boloko ne towe ba ko so la si. Merci mingi mwana mboka un message na eza nini asuka epa ya bandeko na biso Afrique du Sud depuis bao ya Congo pona lelo. Message na biso ya ngai pona mboka pona ba congolais surtout précisément pona mokonza mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo son excellence osali musala oyo emona na biso ba congolais. Alors toko soutenir yo toza sima na yo pona makambo oyo osali pona biso ba congolais pona biso ba congolais toza na diaspora bandeko lipa ya mokolo moko ekobomisa Congo et puis avenir na bana biso bato wana bakoya koluka yo bapesi yo lipa ya mokolo moko ozobosa na ke ozobota bana bakobota bakoko bakoya tokotikela bango nini pona ba congolais obaza na kati ya Kisasa baza na kati ya Congo mobimba partout bozali na sika obitumba ezalaki to soutenir mokonza mboka asali makambo oyo mona na miso ya batu to pesa e chance ami mabiso na kimia solo
ama biso na misala mboka ebonga to vivre lokola bamboka nyonso vivaka na bamboka na bango. Merci mingi mwana mboka. Batata bamama bandeko wa bolingo toujours na rythme ya esengo pona signature de paix entre République démocratique du Congo na Rwanda o esalemaki lobby mokolo le 27 juin 2025 kuna na Washington DC, capitale ya États-Unis d'Amérique, USA, United States of America. Yango tozali na kati ya ba Congolais ya diaspora ya Afrique du Sud précisément na Cape Town, Mada City, mboka mibali. Tozana ba Congolais tozolanda bango bisika bazali pona kozwa réaction na bango a chaud sur événement oyo pamba te ezali signature moko historique pona mboka na biso République démocratique du Congo. Mwana mboka awa sikoyo signature esalemi nini ezali message na ba Congolais o baza na mboka o peut-être bazo comprendre anglais te o bayebi te nini liki oko manyola bango muke po bazala na idée po mingi bazo ebate ba mama ndunda ba mama matembeli. Oui, bon message dans le pays c'est pour les Congolais. Tous à la patient. Déjà, bitumo to bundi pendant temps et belé, to longiango le lodonzala, yamikole belé si la mukolo moko. Ato valinzala 100 jours. So lié ka ba sur bilo romo na tamuki ka nzala nyo ici là. Donc boko CP là. To ebi ke bitumba et si lamba morote mais to longiango déjà boko CP là blonyo so ekita ba dollar eko kita ba mama ba CP là. Na ebi ke ebele na mboka la biso baza ba Kongo kuna baza patienter. Baza patienter pona biloko eza likolo. Pona biloko eza likolo ba patienter ne loko wana. Donc ba koma patient muté me kita bango tango dollar e kita. Biloko comme facile pour la Congolais, collier comme facile, ndé ba mo la place ba mo la misala. Misala esa mebele na tous les quatre coins la Congo na e mona na te pona bitumbo to zaye nango. Mais e ko mona na ndé guerre esiliboé, ndé biloko ba evre nyonso Félix Sali e mona na. Et mona na. Donc en tout cas on a ngala bakisa pour la président de la République. En tout cas merci beaucoup na bitumbo bundeli biso tozala kane bandeliti suka to soutenir yo. Babitumba nyonso to soutenir yo ti suka to komi na suka to longi bitumbo yo ndo confia ki mboka na maboko nzambe lelo to zui résultat nango mboko eza confia na maboko nzambe tala bato babundisi yo baminduki ya ndenge na ndenge bato na bazala nango basangani bango nyonso po balonga yo bakoki yo ti mais lelo longisi biso. Donc en tout cas merci beaucoup. Donc esengo to zala ngo donc lelo to mela ba champagne en plus na bakisa bato na bayaki po ba diviser biso bayaki bakabola biso ngaza mungala bayo kabola biso naza bandeko langa ba luba bayo kabola nga ba ndeko nga ba luba naza ba masa nga ba mutombo ba kalonji toze belé lelo mutumo aye bakomo kabola biso na ba luba boye mais to boyaki yango biso ba vrai patriote to boyaki yango to boyaki division wana. Donc to longi bitumba lelo Congo toza ini mungala muluba muswali toza ensemble mutoko sabisote Félix Tshisekedi to chele stati to luka place na commune moko stratégie to cha stati na ezala wana. Donc to honorer vrai héros national, héros vivant Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Na o sali pour la biso. Merci mingi batata ba mama bande kwa bolingo boye kindenge bana mboka bazana esengo balobi lelo eza champagne na champagne. Pona nga na bino to suki ya pona lelo to kozonga mbala sima toujours na rythme ya koeba réaction ya ba Congolais Afrique du Sud diaspora congolaise nini eza réaction na bango sur histoire o uti ko salema na kati ya Washington DC. Mwana mboka ba mombote moko mibale avant to sila na lelo. Epa ba oya. Bon, on appelle si mbote na oyo ngani so bandeko bisika no so bazali na pesi wa mbote. Merci. Merci mingi mwana mboka aimé. Na pesi salon JB batantu na pesi wa mbote bisika bazali. Merci beaucoup. Nda ya mbibiso na isika na ye. Salon JB songo kata suki na yo, okata suki na yo ongenga nde katolingaka. Yaka na salon JB batantu. Ya liboso na kopesa mbote na salon JB batantu. Akati la Cape Town. Parce que to vandi ça ba libiso. Qui au moins ba kitu evandi ça ba Congolais ba vanda ça les trouvailles ya metlen. Vandi wana na salon JB batantu. Na kopesa mbote pa cancer.
Kilima Vinga bambota trop soko ya makambo yo bote no yango wana nasi Atanas Pati Patiego wana bampangi Forêt Linière Papito Matalanza tozali bambota trop sika bozali na ngola soki bozali masala ngai ya solo Moussa Rajabi na kati ya Paris bambota trop bino tu Forêt Linière tumonani kitoko. Merci mingi mwana mboka, merci.